Moi nana zaina balabala. Na balabala senga bambongo na manzela bani. Na le but que bolandela nga reportage na ngai. Ngana na parcours d'artiste, des artistes du quartier. Obo yebi fi wana ya zoba wana basutenaka. Zoba na bango ya artiste wana beta mobile ya zoba abina kase pona kwanga ya pamba. En tout cas bagolo boza concentré. Vous avez vraiment concentré na 42 chants na biso en tout cas ezali balobi mututu aokanga kikangi yo. Ti lelo ba futa ete na francophonie lokola yo zo côté kuna bo commissaire bo bakisele ngambo ya bouton akozwa bouton vi na mobimba. Déjà ça déjà humiliation moi makasi vraiment. Répétez ça. Eza humiliation penza makasi. Zachary normalement le quoi il est pas radia na poto honorable honorable Zachary il fallait qu'il poursuivre en on a ndenge ya poto parce ah sundola mwana et c'est Jess. Na poto asundola donc on dirait héréditaire c'est-à-dire mtugu mon circuit so biba image ezali seke batwana ba repérer bango oleke ya okota ngo ekota sous na monde ya musique ekoma o nini te ça la bien te ba fan mto gérard bango azate banyama deuxième élément pour la fille na binote pour décourager mutoko la ngate deuxième élément ba fan nyonso ezala faire ezala fali ezala kofi il y a le buffet on doit tinga ba golo ba tinga la tortue ninja ba tinga faire emo esazana na ville wana ba pesa mwana mbongo veno akipakaote akipane ngati faire azate bon tokutika okotisa ba leader na biso ba pesa biso esengo ya Congo ba tokotisa bango na ba sanité mo ezanga tina net na loba bien vie déjà zaina muto de ya ba polémique vie zacle depuis abanda makamna ye vie mona papa ya banda ya polémique ba zomba moko boye zoba mama mobimba oyo akanisi neta ko déstabiliser mutu la ngai en utilisant les méthodes qu'ils font. Parce que parfois, on a un poteau, mais mentalité, na busenzi na mesili bangote. Donc, style, ça, on a un nord. Trop, c'est trop. Plainte, mon réseau, il y a au pénal. Vie na eza polémique. Vie déjà na média qui n'exprime pas. Tala, ndeko bino. Akenda ki poto te, akangis photo na Benin. Omoni mutatem na Tour Eiffel, omoni eza Benin te, eza Burkina Faso te. Donc via za de muta polémique. Donc na média ye mo rabi monde amekende ekendara. Ekenda bongo vie eza na makambo. Donc ya makambo. So omoni ke touché, vexé yo en tout cas porter bato na plainte. Porter plainte. Pour nga vraiment na condamné penza gel choté ti gel ausal ti gel choté la bongo azana ba public au ba Hollanda azana gel comme déjà na ba ke donc ezana bato ba otala et puis sur l'année va commentaire wana il y a les gens qui l'insultent eza bato bazo encourager ezana bato balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minté musala ne makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam. Voilà, King France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur. C'est le vôtre Yannick Wenge Moto Atona Bonzambe. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous écoutons la musique avec Yannick Wenge Moto. Oyo Atona Bonzambe, toujours à merveille. Nabino, Bozala tellement belé. Botan Rabiso, la émission Rabiso, nous écoutons la musique avec Yannick Wenge dans la King France Télévision. Merci de vous abonner, de vous aimer, de vous partager. Et ça va bien. Merci de vous voter King France Télévision, meilleur canal. Yakati Africa Engelen. À travers cette émission, vous bien toujours consolation d'actualité et les kaka Nakati Yambuka la biso. Avec Mama Bobi la Dawa, la diva, la miel sous le lot, tout le monde consola. Oh, les cas, Nakati ya musique Yambuka la biso.
Dalina, na peso mbote ozaboyi malamu na kati émission na biso. Bonjour Yannick Wenge, bonjour ba Landignon soya Kin France Télévision. Car ndenge bomesana komona mona biso tozali en tout cas toyeli sous lelo sans permission na bino to koti penza ba merveille zo continuer ti le 31 janvier to continuer ka ba merveille o nyonso akutani nango azwa ba vœux ya bonheur ya longévité ya santé ya makambo ebele bele to jali. Voilà, merci beaucoup. Donc la minute choyo tozo vanda sous internet eza keba artiste keba donc papa ya non Zakari Barabaswe na bagolwa ko fingana bazoba pourquoi ba filmaki mona Zakari liboma na kata Belgique ba pesa ke $10 et pas ya maman mo golwa soit disant ba oloba a pesa $10 mbabo Zakari tomboki e komeke zongi bazoba banini via zoba torti ninja na minute et indi l'internet réaction zani réaction ngana otuna non est-ce que Zakara ebike bato bazaki wana ezai bagolwa point d'interrogation c'est un bon pesa e balbaki yebisa papa na watika ko finga bagolwa OK problème ezate ata bagolwa Zakari aza déjà mwana poto mwana na azai na balabala bala senga bambongo na manzela bani déjà humiliation moi makasi vraiment répétez ça eza humiliation penza makasi Zakari normalement le quoi yé pas radiana poto honorable Zakari il fallait ka poursuivre en on ndenge ya poto parce que so biba image ezali se ke batwana ba repérer bango ole ke ya okota ngo ekota sous na monde ya musique ko mao nini te ça la bien te ba fan muto jira bango azate ba fan nyonso ezala faire ezala fali ezala il y a le buffet on doit tinda bagolo ba finga la tortille ninja ba finga faire mo esazana na ville wana ba pesa mwana mbongo faire azate bon tokutika okotisa ba leader na biso ba pesa biso esengo ya Congo ba tokotisa bango na ba sanité mo ezanga tina en tout cas bagolo boza concentrer vous avez vraiment concentré na 42 champs na biso en tout cas ezali balobi mututu aokanga kikangi yu donc ba biso moni kikangi yu kangae donc ba golo vous avez concentré ba info ebimi belé ba beze ebimi belé po ekanga kaka dynastie e okana te mais dynastie ezaka na temps tozo sala ka promotion dynastie de dynastie en tout cas ezoyoka 42 champs en tout cas mututu ayebi déjà presque 40 champions surtout na mutu en tout cas bagolo boza la poser Zakara oyaka na distraction po bozwa distraction na bolandela sous mambo dynastie na calendrier susu ya emoko papa Hervé conseil au pesa Zakari skozani ninga zo lobara on lo ida bagolo bon Zakari siko Zakari azana nu ene na biso na média aza vraiment na ba respect belé o biso tozana droit ya opesa ye ba to ba bien respect na zo dimnango ye moko par rapport à maman zo sala ko finga les réseaux sociaux vient absolument Zacle déjà tous avez pas miqué vient déjà Zaki déjà mutu ya vient na longo la lunette na loba bien vient déjà Zaina mutu de ya polémique OK vient Zacle depuis ya bana makamna ye vient on a ya bana ya polémique vient na eza polémique vient déjà na média qui n'exprime te tala ndeko na bino akenda poto te akangisi photo na Benin omoni mutu atem na Tour Eiffel omoni eza Benin te eza Burkina Faso te donc vient za de ya mutu polémique donc na média ye mo bi monde média de kendara ekenda bongo vie eza na makambo donc ya makambo so moni que touché vexé yo en tout cas porter bato na plainte apporter plainte ya to ki peka porter plainte eza décision malamu eza décision ya malamu parce que aza parent parent morote mwana na ye parce que soka lobi ke babi atika ofinga fere eza ba fan nyonso tout ba virtuel to e ba bangote ba fan wana donc na fere tam suspect ba mona na te eza na okaka azana e fanatique ya musicien na e artiste na e ba fan basala ba folie moko boy oyo ata ezo toucher na biso bato ya média biso ba speakerine ba chroniqueuse ba chroniqueuse ba chroninine ba journaliste biso nyonso ezo affecter biso pour nini parce que dans sous ozana anglais mort aussi au mi PC là aller va profiter on a anglais wana. OK, voilà tout le monde qui déclaration à propos de Mopasula ndeko na biso confrère na biso par rapport ya badi ozaki ya gastemo banini na moni apparition ya propos de Mopasula bantu ba fingezo ba msu abi respect ba pesa rapport pour la télévision na réaction na une émission et diminuer selon yo mona qui ba maloba to pe ba proposition à Popol que koloba que grâce à moi sinanga bani pe de nile salobi que non à moi sinanga to le président moi si mo robo bani réaction on est gagné
réaction en tout cas dans la émission il y a Popol na ndenge bayambaki pa Frank Stemai à part nanu ceux qui tolo baki Popol tam susu aza warrior to tam susu bato ba monaka Popol na ba anglais moko boye moi j'ai trouvé que Popol a travaillé avec l'intelligence. Comment? Popol, parce que maman a fallu à l'équipe à bomba. Parce que à ta grâce témoin moko na live na na page na Facebook il sort avec les cousins de Fali oyo atezaki non. En tout cas grâce à Lobaki Kombote, Popol aïe en tant qu'homme, en tout cas, moi je te félicite. En tout cas, grâce c'est une femme, elle est intelligente. Koloba Mutuloko à Popol, il est aussi intelligent, il est propre, il est beau gars, il est bien, il parle bien, il s'exprime bien. À ça, rappelle Moussala Nae Mabete, malgré anglais un peu différent parce que mutumoko tamso azolanda Kofi, mutumoko azolanda Ferré, mutumoko azolanda Boye, Popol azana kanae chez son cousin, chez son neveu, je ne sais comment. Popol na ba dire nae vraiment une émission à moi. Je ne souhaiterais que du bonheur pour la Popol. Félicitations. En tout cas, mon bal l'union sur toi. Bon vent va continuer na qui boyfriend na girlfriend, baza boyfriend na girlfriend. Il y a baza boyfriend na girlfriend parce que baza même pas fiancé, baza même pas engagé. Grâce à ça divorcé. Grâce à ça divorcé, elle est libre. Grâce elle est libre. N'importe qui a quoi il a pu proposer grâce elle est libre de dire oui ou non. Il y a grâce c'est que à dire oui na mutunae Popol Mpasula. Donc Popol Mpasula na grâce déjà tout le monde a maman et que na obo na musique ba lingana ka baza na média bango nyonso mibale derrière ezala de force makasi parce que grâce déjà c'est une fille azana ba vision. Tout le monde a sala ba dîner, tout le monde a sala ba babilo moi et salama nango esimbaka nango parce que kosala ke yo moko mi poser sur yo mo ma question. En tout cas c'est une fille à féliciter et puis na ONG nae c'est une fille à compassion. En tout cas moi j'encourage grâce Temo na ba makambuana et puis je la félicite par rapport il y a boyfriend nae ndenge aye kondima ye quand même na média aujourd'hui on parfois ekangeli grâce Temo mo ba porte c'est belé tam sou mutu mo boyo atele mo misu ko mona boyo bi ka mona na biso média. Donc, yo kanisi Popol avant bimana média basolo là ina mwasi nae basolo là ina mwasi nae et puis grâce tango yaki koloba que je sors avec cousin ya Fali tango lobi cousin ya Fali siko ba o nyonso la bazai pembeni ba yokaki message wana grâce te siko il fallait ki aya kaka non na identité ya cousin wana mais cousin mo wa lobi nango siko ba sepe nango sustendeni ba sepe nango mona ngoza mama grâce to ba ka bazai ko te fi wana bimagana boya bimagana comme dit lesbienne bon siko mobali mo se porter garant. Un tonton bon, un tonton gentil, azapé bien, aza intelligent. Problème est Zaramingi dans ma famille Zaranine. Il y a là un homme intelligent, sérieux. Il y a sérieux. Et puis oh yonga ina yo to ba ça un plus. Voilà. Les à la vie professionnelle, la vie na biso normal. En tout cas Popol Mpasula en tout cas bon courage, bon vent na relation na bino. Voilà, merci beaucoup. Je crois Papa Tembo, Azawana toujours encadrement. Aosala pe Moussala toujours Papa Tembo à la Bacos donc toujours maître supérieur Nathan. Lelo tozo vanda su kimiate likambu ya Joël Chou. Joël Chou le na landi lobby afingina nani journaliste onani komonani. Hélène Kalema afingi ba Laurent Sokoko afingi ba tunyoso na ebité komona ndeko na bindeko na yo leki na yo azalaka pe awa nakata fudisite au famille na ye ezalaka na Cape Town tomokomona siko badira bongo oyo tomoni siko lelo asala live toloba moitié ni donc là il m'a dit moi dobe moko boye dans nzoto ma partie intime ya mwasi ezomona na libanda nakata live batu baza desi fort na makambo wana komona ba kofinga na elateli wana na niveau Joël Chou akobi na micho ezomona ndenge pour nga vraiment na condamné penza Joël Chou te ti Joël Chou osala bongo azana ba public au ba Hollanda azana Joël comme déjà na ba ke
Donc ils ont bateau et puis sur l'année va commentaire il y a les gens qui l'insultent ils ont bateau bazo encourager bazo PC ma casse ils ont bateau pe atati na ba téléphone bazo encourager Jaël a déjà figure moko médiatique ma camion ça n'engage qu'elle sikoyo ils ont engagé pe sous public ils ont ya na scène tant il y a sali live boye belé c'est que l'obiso il y a sali live donc azo yo répondre ba fingi e ba ko finga donc Jaël Mikolo a ça news Mikolo a ça la ka ba reply azo zone sakaka so ba fingi ale pa yo zone ça ba fingi e pa yo zone ça donc tellement za figure médiatique donc azana ba internet peut ça moi ba facilité moi boye na ko fungola nga écran nga boye na vandi ale na lancer biloko nazana ba abonné nga ba okota conseil pendia européen ça est que on appelle ça Jaël Show Conseil et ça pour le moment ils en ont parce qu'ils en a battu un panaï. En tant que mère, en tant que mère, Jaël déjà elle-même déjà sa mère. Il y a Jaël, elle est mère de 2 enfants. Si je ne me trompe pas. Azana a déjà mis balai. Oh il faut éduquer. Jaël n'est pas orpheline. Jaël n'est pas orpheline. Je crois que en tout cas je ne suis pas la mieux placée au conseiller Jaël na état au commune. Il y a état au commune en tout cas. So il va finir, il va répondre. Bon, attends, quand il va finir, il va répondre. Voilà. À sa mère. Ah, c'est la même déclaration avec mon père, où la bine avec Bolina, Mingi, comment il y a un inter. Grand musicien, absolument balé, Falina Ferry. Héritier Bimisa qui album. Normalement, Internet, il fallait que bêta, mais il y a trop. Bateau, bazoya na ba news, il y a vieux mon pao. Il y a des disputes na bango, il y a pas mambe belé belé. Ce qu'on a Kofi, il y a la bisoke, babisi chant. Mais ce qui est comme il y a des injures, il y a des problèmes belé belé exactement. Voilà. Bazon il n'a pas camouflé. Des artistes na biso. Artistes na biso au mi balé. Fali a sali va tourner belé. Aigle a sali va tourner belé. Oh normalement il faut tout le belé. Babiloko wana babezu wana ezoboma ebombi actualité ya Fali ebomba actualité Fali ebomba actualité ya bagolwa ya Ferré ebomba ba mambo belé ba calendrier bato belé ekomi caché par rapport ya nini par rapport que ya finga ki koto ba balandi finga ki koto ba balandi donc ole bato batiki mambo ya sila na Belleville ole ba koti musique mais musique ekomi ya ba chroniqueur bana ba chroniqueuse ba komi ko fingana ole ba sa ba promotion ya album na bango ba promotion ba concert ba promotion ba tournée ba promotion ba mambo belé ba ko finga bango ba finga eza pe ya kitorote voilà na moni na vidéo to ça là yo ba apprécier qui lobi bien par rapport ya par rapport à ma Kofi Otosolola qui va apprécier yo en tout cas maman oza mayele en tout cas obi oloba bato babela comme ça le message on est pas na yo message ko za nini lelo to mona ba chroniqueuse isusu ko leka pona ko finga isusu ko leka malamu comme mabe comme malamu ni le ça eza ba musicien ba lo bisa ba chroniqueur to ba chroniqueuse to eza biso moto zolanda kaka ndachangaka pour changer mo façon mo lobe ya nakanyora na message wana changaka moi ba musicien na mdora Kofi ato sale les promotion te azara déjà Kofi voilà Kofi aza déjà Kofi ba chroniqueur na ba chroniqueuse wana ba olinga bazala ka la page voilà ba olinga ka bazala la page mais bon lobela bino en bien balobela bino selon musala na yo selon mafinga te selon critique te parce que lelo so enga na za mutu ya na lobi na za neti gauloise na ko ya te pona finga Fali donc pour Fali évoluer eza kokumisa yete ne faire évoluer to eza mafinga na ngatende ko arrêter évolution ya Fali donc ba musicien na biso to monaki makambi ya ba combattant musique na biso ekufaki to moni ba Nigeria lelo ba fleuve ba komi na ba ampleur moko boye oyo ke bato mosusu bazali nango te Kofi azalaki so akiti boye na bapays africain osentir ke mopao donc babiloko wana bastar wana bana bakoka bastar Kofi aotikala Kofi
biso tokuta ye kofi totika ye kofi aozalaka kofi et puis aotikala kofi wana aotikala icône na biso na kati ya RDC kofi wana aotikala icône na biso babeta makambo ebele oyo tomoni mpe lelo fati nani fali pa ye na triologie na ye ya bayu arena donc eza nango makambo esalamaka ezala nango bajournaliste en tout cas toza ata na bino te boya bopesa biso service ya mosala ya bamusicien na biso baévolue mpenza. Merci beaucoup. Message eza nini na bato batali biso tokokende na suka mbula ezomenase kote oyo donc je vous signale déjà que awa mbula ebeta makasi message eza ni poto kabwana oyo kopesa bakongolais mpe message okopesa fali parce que grâce ya fali bachroniqueuse bamafinga eye makasi message conseil okopesa na bato baotala biso eza nini? Message ezaka moko eza grâce ya fali te fali apesi bango opportunité bango bazwi baabuse na opportunité wana en tout cas opportunité wana est affecté na bureau ya fali et affecté ye moko fali mais empêcher fali kosala bapromotion na ye te et puis korépondre na makambo na ye asalaki te na producteur message ezaka moko ke bajournaliste oyo nyonso bakende na compte ya fali en tout cas bosali soni na répéta yango lisusu lelo en tout cas bosali soni artiste azali na besoin na bino mpo bopush topushe akende musika parce que asali biso en air bayu arena 3 aza le premier congolais ya obeta ba arena nyonso 3 donc il fallait qu'il topushe akende mwa liboso message mususu na opesa lisusu ezaka ke totika ofingana entre nous ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba speakerine na ba speaker kasi kalezaka ba speakerine speakerine apesa mama journaliste Chantal Kaniboya sala journal bon topesa oyo eza ya mieux na musala na biso balobela biso mingi na musala ke na mafinga parce que mafinga na moni mpe injure asika eza te bato baotourne en rond kofinga eloko moko baabone wana en tout cas soko omoni place ya mafinga nga na conseil mpe baabone soko omoni esika ka insulte ezali koke te kolaki te kokommente te kovisionne yango mpe te parce que ezo apporte biso mabe parce que batelefone ekomi android eza partout bana biso baokota partout donc eza mpenza kitoko te message nanga mpenza mpo na bachroniqueur na bachroniqueuse nyonso tout en tout cas toza humble tosala mosala eloba na place na biso nde yango wana vraiment et puis nalingaki napesa basalutation na ngai nayebi te napesi basalutation na ngai mingi na napesi na merci à Jésus Christ va permettre tozala lelo en tout cas bon dimanche nanga na tous les dynamisés napesi basalutation na ngai à mon pasteur le pasteur Mputu Besson et ma maladie napesi basalutation na ngai na Cédric Matungulu en direct de Cape Town napesi mbote na ngai na cheval blanc babi cheval blanc na kati ya Cape Town azali na Cape Town mais salutation na ngai na papi ya Talatala Piro babi mukolo Rolex mobali azanga asimbaka hydroquinone te na pesi basalutation na ngai na Didier Chombo Petit Jésus basalutation na ngai na Charles Chitenda mufiniko ya Jobour balobi mutu alataka veste tosi na pesi basalutation na ngai na Mohamed Moleka balobi mukolo ntuku balobi mama lobaki na bana nyonso abota mvondezaka yo motema ya Charity Moleka basalutation na ngai na ba congolais nyonso tout na président Mavungu na président Janvier en tout cas basalutation na ngai na Crystal Club il y a président Stéphane Mabila en tout cas président honorable Stéphane Mabila honorable Jacques Chamba salutation na yo sans oublier mon grand frère Kif Kifembe babenga keming général motema ya Chako babi Chako la femme riche en chair motema ya Kif Kifembe na pesi salutation na Andy vient na Anderson l'homme à la terre avantageuse babi muto le kavia Anderson na mulaisa ko mulaya zoba en tout cas bon dimanche bisous papa Tembo la pesi sous merci à la tia bakos papa Tembo bomel biso bakos lelo na ndenga Zaire salutation na ngai na Jojo Ntumba salutation na ngai na Joël Cléopâtre salutation na ngai na Congo Ini Mobimba salutation na ngai na Yannick Wenge na salutation na ngai na Bobo na ngai za derrière la caméra sala biso tozala
Zino ça fait la double nationalité babi mobali aza na double nationalité na kati ya mboka oyo Zino ça fait la balobi lisusu journaliste à l'équipe bango na 1 R Zoom babi R Zoom comme on est Mbayo ba salutation na yango wana merci vraiment vous étiez nombreux à nous suivre ba salutation à ma famille personnelle Banza la famille Banza des gros bisous à tout le monde bonne journée bon dimanche bon après-midi bisous voilà merci beaucoup chers téléspectateurs amis fidèles de la 3xW.Kin France Télévision merci pour votre fidélité bozala qui tellement belé botal émission la biso yo Yannick Wenge motato na bonzambe na savoir mapona bino la diva maman Bobila Dawa ici en Afrique du Sud précisément à Johannesburg Kimia Engela Mabota Mwabino pour vous regarder belé ko na biso aimer partager s'abonner en tout cas et ça la biso qui toque au macasse tout ça la fort la bino d'information parce que vous informer c'est notre souci majeur ils ont bali boso autant l'émission la biso nation on commence s'abonner tu peux subscribe cliquez on okozala mobimba ngonga ya notification ko bosa la ngote ko cliquer on okozwa ba vidéo ta ko kota la mbula en tout cas ça peut commenter ou aimer ou partager et ko ça la biso elengi tika te kimia engela o mabota mobile balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam